chers amis téléspectateurs, amis de TV, Mbote Mingi, Bipa Nyoso, Bozouami Nangao, Bozali Kolanda Biso. Ndenge bozo constaté, Toza Awa Nakati à 5 ans. Il est quelle heure là, François? Il est pratiquement 20h21 minutes. 20h21 minutes. Depuis Toyaki Awa, c'est long, information, Toza Nango, rien ne marche comme Nakati. Il y a un tobito Bendani Awa na payoti ya 5 ans. Tom Meka osala mo analyse mouké na rédaction na biso ya EDTV. Tom Meka ko expliquer bino nini oyo biso to constater Awa na kati et to partager ngo longo na bino pambate lelo na yebi ke motema ya ba congolais nyoso bipai bazwami ezali Awa makanisa maonjo ezali tourner Awa parce que situation politique nyoso ezali koleka Awa nde lelo peut-être ko zo solution, peut-être ko s'empirer, peut-être il faut se radicaliser les sous François. L'information nini oiza tous en possession na minute. Jusqu'à présent internautes sur bazolanda biso mingi ba téléspectateurs il y a EDTV. Il faut déjà que tozala qui depuis lobby na butu awa selon information tozala qui n'ont lobby na butu na munoko ya président ya vice-président ya Senko monseigneur Fridolin Ambongo résident malonga izala quitté par rapport il y a pour parler à lobby blocage ils avaient toujours na mode il y a désignation il y a premier ministre puis il y a remplaçant il y a successeur il y a président Etienne Tshisekedi blocage ils avaient qui wana mais lobby basola qui mingi ma etali partage topé répartition ba portefeuille ya ministère nyonso o ezali nakati ya gouvernement o ekobima ya transition kasi bayokana ki penzate nde na elobeli ya monseigneur Fridolin Ambongo asenga ki lelo il faut bazonga pour ba poursuivre ba travaux notamment ba intégrer makambo etali formulation il y a mode il y a désignation ya premier ministre P sur session il y a président Etienne Tshisekedi na kati ya sensa nde lelo to banda to yaki awa si lo ba information o edetivaza na ngona possession blocage izo persister kaka blocage izali makasi na ba information to ju déjà na bato baza kuna na kati mais selon ba information ba pesi biso bakoki kolala Boutou Mobimba awa ndenge ba benga ngona lopoto nuit blanche pour ba trouver solution parce que so ba trouver solution te nangam beaucoup na population bazali kozela bango nazo signaler déjà ba téléspectateurs ba déjà que mobilisation ezali ko salama de part et d'autre na kata ba université nyonso ya République démocratique du Congo pona ko senga que leobi ba kobanda marche ko bana na cité ti na Seniko c'est là ba information dozana yango pour ba ko pousser ba politiciens au bazali majorité opposition pe société civile basi ça ba travaux oyo pona bango bazali ko considérant le rôle la héritage oyo mwana mboka Etienne Tshisekedi atira ki bango do ba politicien na biso ba ko échapper na héritage wana na testament wana te voilà bandeko mutuna moko biso tozali komituna oyo bakokaki kosala te depuis le 31 kino mukolo ya lelo est-ce que bakoki kosala ngo na butu moko c'est aussi possible mais ils allaient un peu désolant. Il y a au monde que peuple atikali suspendu nakati ya ba accord nakati ya nyo sozali koleka entre les politiciens mais au ce total na Mozindo problème il y a pas si mingi bato bazali komona c'est la population simple citoyen normal citoyen lambda nde mutaza ko compatir nde mutaza ko souffrir mingi la majorité des politiciens bazana bango na mois minimum oyo bakoki ko survivre nango mais population ndiaza comme on a pas si mais que c'est que comme c'est biso population yango batikala quand même moi amorphe bazelaka ba GO ezali ko salama entre les politiciens bazeli bango depuis avant les 19 qui non mukolo ya lelo bazo pesa bango toujours crédit wana ya confiance et que du coup parce que basango balobi le 27 bako signer bango bakomi kozela ceux qui va signer te ozomona te que population na biso pe quelque part ne bazo kopesa ba politicien ya Congo mutu makasi. Oui ndeko Richard par là on a un peu na moi raison population azala qui vraiment accompagner ba politicien na biso te population atika ki ba politicien na biso
basala musala na bango biso pe population to croiser maboko to la bango résident ebima mais ndenge balobaka les population ceux qui atomboki aza plus que bombe anatomique ozoyeba depuis liwa ya Kondo mwana mboka Etienne Tshisekedi Congolais à se prendre vraiment en charge yango moni depuis tant mwana mboka Etienne Tshisekedi atiki biso Congolais nyonso azoloba ke non makamba seniko il faut basilisa yango. C'est en ce titre là to ba moni ke makamba ezo pusana nde ba bandai ko pousser ba sango na biso oyibi ba événement malheureux ou tu ko leka na kati na mboka na biso ba attaquer ba église déjà et pas ba inconnu ezali loko moko ya ko condamner to ko sepela na ngote mais on ne sait pas banani ba attaquer parce que patience ya population ba politicien ba ko zongo le rôle la liséquité pour ceux qui peuple la tomboki bango nyonso ana seniko bakokima bango nyonso na seniko bakozanga esika même bakosanga même voir même basango oyo basalike makambo e kozi yango monde basango ba papa na biso milimo baza mayele balobi ke non lelo il faut basisa makambo nyonso ba mata bakita bango bakosukisa makambo nyonso lobby basolo la malamu te lobby bazo clôturer yango wana tina tozali awa yango wana tina EDTV ezali awa toye bandenge ni tokosukisa makambo to accompagner population to izala lisu ya population to lakisaka bango nyonso na ba dépêche na biso zali ko sala na makambo na biso zali ko to flashaka bango déjà que awa esimbi te tala bazali ko bloquer boye tala bazali ko koma boye pour bango ba se prendre en charge ndenge balobi ke ba telemi mokula lobby déjà ba kozala awa ebele pour ba yebisa bango ke bosi sale so bosi cité biso moko to se prendre en charge to repousser bino vous respecter o ezali comment dirais-je non ezali testament ya mwana mboka Etienne Tshisekedi atikaki pour être démocratie ekota na kati na mboka na biso. Voilà bandeko to kosuka na awa na iteni opo to permettre bino bo meka kozwa mainyoso ezali koleka awa na kati ya 5 toza ko espérer que mbuma ya malamu ekobota basango baza na espoir ba politique pe ba na ba calcul na bango population pe azana oya ye calcul tukotala nini ekoleka lobby na tango tukolamuka tango tukolala isusu butu ya lundi poto koma mardi to ebite boni makambo koleka na kati ya mboka na biso a na Congo botikala toujours branché sur EDTV ba bazali kolanda biso na canal 120 na décodeur CPLA TV boza pété boza lawana ba yo pe bazali kolanda biso na ba site internet na biso na www.edtvrdc.com to na www.edtvmonde.com botikala toujours branché. S'il y a des suggestions, s'il y a des questions, boke na page na biso bo poser ba question na bino so bozo luka ba éclaircissement bo tuna bo yebi ba compte Facebook ya moko na moko ya ba sali ya EDTV bo poser ba question na bino ceux qui toza na mesure à répondre tu répondre bino botika la brancher toza na bino elongo. Merci.